sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Bonjour, bonsoir, chers amis, chers internautes. C'est la grande dame Bibiche Kapika, Yabino. Yabino Bibiche Kapika. Na Bundes image. Yayemoko Yves Mavambu. Le boss, le full boss Yves Mavambu. On a toi Château Rouge. Toi on a Château Rouge pour la affaire ya Kofi Olomide. On a bongo to tamboussa micro na biso baladeur. Ah vraiment toi on a quatre Château Rouge. Place ba exotique ezama camion to eza place ba congolais bazara ebele bele. Toza liboso ya Jakarta pa vie na biso Chico. Jakarta o boyo car la Paris 18e mango. Ah bambota trop vient nga José Pilipili. Ya yo ngwana ba salam. Tomoni pa moi si kitoko. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Ursula Côté. Ursula Côté affaire Kofi Olomide. Asena ki biso ba maman pardon. Mais tout le monde Kofi Olomide à la prison. Bon, pour yo, pardon, eza à qui ou pas? Bon, pour nous, on a condimé pardon, hein, donc à ça, sengi pardon, oui, faut nous dire parce que nous avons limbisa, biso pourquoi pas biso to limbisa, mais attends que moi si ça qui n'a pas passé, comme on a mis moi si babé en plein air, donc ça les a qui vraiment mabé, aller à côté prison, donc j'espère que prochainement on va de la souter parce que on s'est reproché déjà dans mabé na mais de toutes les façons to limbisa et à ça mission beaucoup na biso voilà. Francine Pemba oyoki ba yobito limbisa biso ba mama to botara biso to botara bana ba sengi pardon to limbisa wana zaki avi ya ndeko na biso Ursula. Bonjour. Bonjour maman, ça va? Oui, ça va bien. Papa biso to mono na Château Rouge awa affaire Kofi Olomide avi na yo. Bon avi na nga pena par rapport à faire Kofi. Bon, on a cépélité vraiment la geste vient à biso mon pas sali quoi. Vraiment côté on a pena soli mabe quoi. Et on a moni pena que sali que ba konzi balinga sa musala na bango bon. Tout ce que la ba sa ga musala na bango hein. Pour na ebelo ku na ko lo batte na minute opo. Vie vraiment place on attaque tout. Aux anani, mais faut raisonner petit. Balobi pardon papa na katiote kandeza mpaya asengi pardon na yebo limbisite bo limbisite. Oh pardon biso to bo limbisa biso point to limbisa te déjà ku to vient na biso. Talaga yena osho na 565 na C ngala na osho na AD na kwa na Prince Kasavubu. Papa Polinaire Mapota ba Jerry kwa ngata ba Selebula kati donc adresse bat ba yebi. Talaga Louis Vandam. Ah viens à biso olimbisa eza lango facile to olimbisa amuta mokiliti ene likamde justice ko na minute mdesa musala po par rapport sola betaka on lem suna Kishasa elinga le gaboete peza mboka na biso maintenant na kebeta na extérieur devant ba konjambo kana dernier aéroport abangi bango te c'est gaebi gazasi ko gaebi ke le bien donc tango le bien vient so eza na bopo na ngai ba ko pini to boete si ba pini ngana lobani so va pini via betine ne fils katao moi quelques jours à solo li na Amérique peut tout monde a console là mutu pe ko kango pe ko pa drogue dia boma e mutu a foutu pe console même sous 1,5 million bu bazu ba dimne boloko ne bazang sepe na ndako vie baso la justice a ko mona pe bon fille wana pas za mutu même sous ne pe via kango mi boloko même sous be musana ezo sila mba moko po na okini mutu ba kanga pe vie a ozala nete oh et les guinées voilà. Merci papa. Pas de dommage quand la petite sœur attend les fils que moi quelque chose et ça la que ça les moi bien. Alors on va plein temps on a écouté la vérité. Il y a ça quoi parler. On me ramène biso moya to ba Johnny hein. To moya na mboko la France. On comprend.
so basalaki ye kaka nguna na Kenya to compagnie mamuke mais aza muta présenter art na biso ba mboka ya nini ya libanda to ba joli be basala ba faux papet mais comme aza français aza muta sala ma na France et les gars père mo ba lenga cause to ba bazina ba beta coup de tête chawa yaza Kofi mais to bo ite ça par exemple le roi si ba kangi le roi ba plainte ya mais faut pas mêler ma lenga normal les attaques basala ndenge po ba kitaka mutu so ndenge nini les appels ndenge normal aza pe aza ba garantie muta okimate amuteke on est ba ko jouer ba tongo ndenge ba kaka ba ni c'est pas bon elle moko ba convoquer pa ngaya ne kaka vous comprenez mais to boy te mais les hommes comme comme ça on va faire du monde to ba danger que la mboka ba ba tele mate ya te quelque Kofi et puis plein on moli ba bete pe chango so ki pe chango ti donc pour yo aza Kofi Olomide fallait te protéger ye aza Kofi Olomide et si humiliation quoi pour la mboka na biso ça il faut pas ba to ba on jete me bele to monyango mais ba comme ça ezali elle moko ko tala bi assez que pardon mais ça faut pas te azate bon hier malgré ma faut pas mon poids avec un star il me fait ba peka bien as star comportement peu faut là elle me fait avec ndenge ya mbota puis ba maman ba femme bâti ay bien ya mutata mulaka yebi ba pays on a ba pays moko ko za la teke pour Kofi que ba comprendre mais ndenge pe makambo ngene yo molekela tala les Kofi kala kani ba tsike ba makambo mboka ba makambo ko makambo ne betu fuma fait là les tout fuma donc elle moko là on fait du monde te asa mutu asa qu'il faut pas c'est pas pardon ba il faut comprendre afuta ba consonne parce que ndenge za la ka on souhaite mbala moko kala kani ba teka ba mona meke il y a ça ba malembe tika beaucoup il y a ça wana ba garantie ala makambo tu ba ni la lobi a fait beaucoup le pays à Koufina et vie to la ine to tira ine ye wana siko fait beaucoup la Koufito mais kata olengele ta moi dimi mabe moka malgré fait beaucoup la bagi asala CD pour na été ayemba ekende matongete et koti sous na polémique ba beti sous nani et l'année après 3 jours ba kangé donc amona ba sina liwa ezoya ya zala misale belé posa na Congo tala fils ngo ikuta za wana banini les grands photographes ya la misale belé posa na kata Afrique même chose va passer wa okamba ba oyo kambo evanda mais mon père tellement azo comprendre te yana ba geste ba sino wana aso solanga na petit lui vanda na linga trop na lela et danger banda banze moni banda okoli sanga ti lelo donc ça ba signe quoi peut les belé tellement mais quand même nyo surtout mon père so bandi les premiers tina suka o kana ebile msusu donc 90% ba chanson na et donc oye mbele biso ta morote obi pire vie na beka site oye mbele biso peka autant eromo oye bibi image batala ngo partout na mokili Clémence Kobanzanga na photo te pona sina change chérie mwana nzoto ya ba bébé ye nzoto ya Nunus na commencé kolela liwana ngana zonga mabele na commencé kozela liwana ngana zonga putulu moponda azala ko ay ba benage tozonga mabele tozonga putulu ay mango depuis longueur depuis largeur merci papa ma pota yebi c'est le bulakata yebi petit na fils edungu yebi donc ndezana vraiment géri kwanga ta Switzerland Tibose Montana c'est le bulakati ma ya pembe ba vie nanga ba Willy Musheni ko damboga pirma sa pirvie Adolphe Domingue. Merci papa la biso aussi ça batunyo toujours na Château Rouge na kutani na mokonzi ya Coca-Cola vie na palais David Kiambote na yemoko Hélène Branco masolongo zandeni Kofi Olomide asengi ba mama pardon mais Kofi Olomide au jour d'aujourd'hui aza na prison ya Makala masolongo zandeni pesa na point de vue na point de vue na okamba otia Kofi na Makala pourquoi na okama baotia Kofi na Makala pourquoi pour asengi ba mama pardon na mokili mutu so sa sali mabe asengi pardon à s'excuser abomi mutu te a terroriste te asali likambo te bako pardonner te nous avons tout le faut te pardonner après ça il coup de poing abomi moi so anta asali lo mote pour qui me contre pourquoi asali nini botika ye mutu ba arranger ba mi balé bino so kota kwani papa moi il a Kofi pas pouvoir moi c'est pas l'état tant mon cœur vraiment en pleurs makambo zui et c'est pas seulement que là ba député
neti bazakari bakoti makambo yango contre Kofi aza travailleur na ye accident esalami faut bapardonne ye asengi pardon en public ekoki kaka te faut bameti na prison estar moko atotikali na ye wana bon soki opesa question azwi likama eloko azango oloba yango wana honneur donc faut te reconnaître on kaka te na coup de poing wana bakili mobimba eza contre ye bazakari baboso bana problème na Kofi eza makambo mosusu batika Kofi asamba na justice a terroriste te abomi mutu te asa eloko te abetaki coup de poing c'est ma maman pardon ta maman te pardonner hier en plus fille on travaille chez Kofi attends hein vraiment ni comme nous qui mobima contre mutu boye papa quoi asa futa ata mandi soba pona bino loko bolingi ete to boyi te afuta amende o bolingi afuta mais muki mobima contre papa quoi bomi mutu te asa terroriste te message passé Hélène Branco apesi ya vie na ye balimbisi ye biso ba mama message passé sikoyo na otika micro pa ya vie na nga mokonzi ya Coca-Cola David Kiambote bonjour. Bonjour. Okay. Affaire à Kofi Olomide. Oui, affaire à Kofi, la grande dame, ndemo tuningai Bibish Kapinga ayomtu bajuro yo na yokaka. Kapika batebele ba Kapinga atara Bibish Kapika la grande dame na bundes image et bi image to changer mokili na ye moko le boss. Ouais, pour ngala oloba Edino yo talaka yo Edino image na yo la grande dame na question tuningai en tout cas pour na Vierambo avie na bisotu vie soko landangai Jean-David Kiambote tota solano il y a 2-3 semaines na téléphone moi makamto sola go yebi na olobaraka pour na comportement wana vie vraiment tout le monde a na d'accord te mais erreur eza humaine oza mutu oza la droit pe à kosala erreur et na erreur osalaki osexcuse na ba mama nyonso donc biso nyonso en tout cas toyeba ke vie na biso asala mabe mais à garder rancune wana te aye na écran na ba télévision nyonso aki na kanisa lobaki a présenter ba excuse na donc to limbisi yo vie ba mama pe ba limbisi yo mais vie air moko faut se contrôler pe potala aux alliés star munene ya biso nyonso to lingaka yo moi contrôle faisala moi ba brutalité na air mo sala bien te donc changer maintenant côté wana elo na bona baga wana ba mama ba limbisio mukilumba ba limbisio biso to landi to limbisio mais prochainement vie ko ninga so répéter le dépôt ezo baby sa image na yo ezo baby sa image na za mutu munene garder image na yo ça toujours propre donc voilà. Judith Massi à place aux arbres mbote belé ya tozongeli souvenir na David Kiambote moi libango ça la bien quoi. Oui, merci Bibish, la grande dame. Ba dédicace na ngai na opesa et pas ya batu na ngai 2-3 Martin Kinkela na pesi ba moto belé na pesi master na ngai Roger Bouchir yo zanga te na pesi ba moto na pesi pas ya Roger Raoul na Italie yo toza ensemble. Et puis na pesi pas ya madame na ngai Judith Massia mbote ba gros bisous chérie place aux Ali la patronne ya info la patronne na pesi madame na ngai Judith Massia ba mbote belé na pesi pe Bibish Kapika la grande dame o akangi penda marambo na pesi ba mbote belé na pesi Dino image Dino image yo Dino image on dirait yo simbi morgo simbi no te boulot kaka donc félicitations dans la image na yo la grande dame yondem de kangi makamunyoso merci beaucoup na pesi bana na ngai pe Jansia Ariana Priscilla David Stone King Véronique David Bionos la personne va belé quoi voilà. Merci beaucoup comprendre Kakai bokonza Coca-Cola moi timing wala to tikela ke mingi ba moto belé mo place aux bi image Yves Mavam papa chéri dans le lit
tozaka na micro baladeur na biso awa toza liboso ya Jakarta to na Château Rouge a liboso Diego musique aza pe awa air moto ozwaye apesa point de vue na ye papa tokuti na Château Rouge oza congolais to beta masolo ya vie na biso mo pao na mkola lelo vie na biso se retrouver na prison masolo oza ndeni bon masolo yo ngana yebi yango pona za dia na ka tolupango wana 9 mois na fana vio na grand mo pao na ka chauffeur na via yebi badide surtout bozana bozoyeba baliko balekana baliko babi Shevchenko boyebi vie buzo beleka itu fallait suke les gars boit via abete même na ngambata ba kacher mo ba melage bala bakana yo betanga mbata donc vietine baloni wana nga monongo ya bien pour changer nanu pour vie ko beta ne zali ngamba solo pour na fanda lupango wana ba bazomona nga ba bidide sur muto yambanga kuno yebi oyambanga to na ye naza chauffeur à vie oyebi donc vie buzoba neze ya lelo ta betaka donc de fait que tombolera likolo wana ezwa fi wana c'est déjà infraction sur l'état congolais kangié a corriger eza mabete poni biso ba congolais tolinge no okotela muto sa mabe et pour aketeka mboka libanda alaxike ba monsieur congolais donc akosana likambo alingi na mboka na ye ndoka ngazati donc le oyembela Kabila au coopération ba général mwana yebango un jour kofi ayebisanga likambo un jour kofi azoyeba tokenda na epa ya chef assemblée nationale Bochab o azaka na sima ya nini ya Itex Africa wana ba 2010 boy tokena e penalty wana bayambani na Bochab to bima yebisinga talanga na yeba na ba Bochab na banani ata na beti mutu na se mutu kanga zati ozoko mona gena ele ozoko esa mboka bongo mabe justice fo sala nde bakangi wana nga na monongo ya bien pour changer akobima na ye mais a changer atika robetaka ba danseuse atika robetaka ba chanteur na ye a respectera bango ba bata misala baza ba nyamati po vie amona biso ba nyama cheye nga na fanda na 9 mois batu bayebi bazali ba didie siku yo ya mbanga kuna oyebi comme na oloba omona papa biso ko mono nani kasi pa otala biso pe bayeba ngai kombo na ngai Patrick Mbadi bana gitambo boyebi seri nazo sa chevie boyebi na pesi pe mbota trop na bana gitambo sans oublier ça na Sylvie Kimbadi oyebi Berlin Kimbadi ba frère ma finga ya fiston sai bozoyeba masa na junior mbula ba mbota trop sans oublier lifanto na Sandi ya soma na mama ne Iget Kongo pesi ni ba mbota na bossa na binote quoi. OK. Merci. Toto kanga déterré ye moko ba sero ba pesa relengi na Paris. Ah toi na Château Rouge. Bonsoir. Bonsoir. Affaire Koffi Olomide. Bon pour nga pena affaire Koffi Olomide vraiment la sécurité. État que maman, état que femme, état que peut-être super moi na ko sa moi na nga pour na moi déjà 31 ans. Il a kolinga tete ou bien na fanatique na ye na linga buzoba wala école kate. Asili biso ba bon pardon. Maman tu pardon to limbisi. Mais moi quand c'est ça bien. Pour que tu te na ba mboko se pas juge pardon mais habité faut que garo que lo beta. Bon pas mais c'est pardon limbisanga mbamsino salate mais abilo kete kendo kena na robeta. De yebe ko asali de que faut que so faut beta. Maman biso moli loba. En tout cas, makambo ya saliwana eza bien te mais to limbisi pardon wana mais mbala sima mais kakosa sudi eloko ndenge wana ozoyoka toza ba mama mais akoko betaka bana ya batu bongo te mais to limbisi siko moni boko pesa biso nyoso to ebita ba mama o boko pesa mwasi na ye bakani mobali na ye mo encouragement ou quoi mais pour nga za te mo ba menche zali conseil bela pesa bela mwasi na pour nga ya ti na conseil pour conseil na ko pesa bene zati mais pour nga conseil zati ngane na sécurité et que mwasi et que mama na za na bana basi na za na ba koko ya basi de na ko lingelo ko na te ko lekate pour nga na ko lekate atana na fanatique Koffi mais o bena sali en plein air boy te la wa ba duki là désolé. Merci pour moi. Et toi la couleur à Château Rouge car couleur bien mo boye bi bana panama couleur à Château Rouge donc to kangela batunya stuka awa to kangela masolo stuka awa to pese la rama solo ya vient na biso mopao. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonsoir l'émission na bi image bozunga pied levé na 6h mais c'est Koffi Olomide si bato benga na partir à Suède tant que
Ils sont lutter contre l'élite, contre VIH, contre ma maman. Mais acte via Sali, il y a acte moi bien été. Mais tant que c'est pas c'était avec la mise en garantie au Congo. Mais même on est au Sam, c'est un artiste. Nous sommes tous les caboyetés, tous les combos y avait, pas ça Zali. Nous sommes pas à la CMIB que loi. Nous sommes au rôle de loi T. Bien tous la CMIB que loi. On te bien à partir à Suède. Ben écoute, frappe la de la CPLité, na acte via Sali Boé. Kobeta fille moi si la maman on ta bota rabiso mais alors tu viens sali aza mobali comprends biso to beta rappeler basi na biso mais oh basi so tu me sangona écran te ma oya vie te que moi na poisa mais le ko mingi on l'a bien ata on e banda so te quand tu avait aux grands artistes et mito za roi école ya musique ya Congo ba fait beaucoup ba kufa ba tikio ba art o laksana ote ya ba Fabregas nini ote ya Beriche nini ote ya kila bloc nini kila bloc na Suède ba idole na yo tout nga ina ka idole Kofi activé au Saliboé na ba te mais aux avis aux grands artistes il faut ba ninga resoigner pose la mutu ya calme aux ba conseiller aux ba tout ba conseiller en plus on a hier na pays ba voisin Kenya so pimbo ka so Congo ti na ka via mito za na kata garde à ville mito via na kata garde à ville olia ceux qui vous voulez mais c'est pas ça veut Kofi Olomide balingaro mingi mais avait soigné moi muké biso bana Suède qui la bloc mettre zoa on a ensemble Mike Amani Peter Major Onema parce que na kata voté bana France le château rouge parce que pelité parce que ma vraie chérie la grande dame Mazawa si a biso na pied levé à pour nini et ça la mal au cœur na habité parfois je Hélène Branco conseil ni loko pe ça peut ma solo oyo ti Kofi Olomide a se retrouver na boloko il paraît notre qui ba eko eza information sur te que non Cindy azo maltraité ba danseuse ba bane ko swana na Cindy na kati avion mo pa o azo peksa ba bazo yokate ya wana o e koma ki ekomi donc vient na biso à s'emporter qui na colère quoi siko conseil ni européen ça Cindy a otala yo conseil ni européen ça concernant ba danseuse concernant ba danseuse là dans senga na Cindy aza mwasi faux apesa baninga basi respect surtout ba danseuse quartier la te zaka Cindy te depuis que Cindy a koma quartier la te existe à sauter et comment ka Cindy le cœur ba danseuse ku beto za sous la droit moko te ku ba ministre ku ba yoka na sauter comment ka Cindy le cœur to za contre été aza na kati musique na biso meto senga atika ba danseuse peu tranquille pour à partir à hier soit soigne sera bonus soigne sera danseuse te Kofi on s'emporter te à beta danseuse wana te à partir à Cindy yango na Cindy a changé caractère là hier a mi quitter ça ezaka Cindy te quartier la te ezaka Cindy te et bon la danseuse busala boni bon ba bina bon ba na droite on senga Cindy a comprendre baninga basi ba sa misala ba ndenge pa sa misala na ye ba pe ba na droit na ba na katia quartier la terre. Bonsoir. Concernant affaire Kofi Olomide parce que parce que to yo ki ba eko ezaya ki par rapport à Cindy na danseuse ba soana ki bango mibale conseil ni ko pe ça Cindy concernant ma solo ana conseil na pe ça na Cindy il faut respecter la misala na bango malgré azali chef ya orchestre mais il faut respecter baninga en tant que bana basi akokai ko sa ko bunana danseuse en public te Kofi so asali makambo wana ezali par rapport à Cindy parce que Cindy bazaki ko swana ya leki abeti makolo donc eza mingi conseil sous na opesa na Kofi Olomide naza fanatique il est vraiment ya makasi mais naza vraiment déçu. Il faut respecter biso ba maman en tant que maman moboti en tout cas la CPL na actualité malgré ba bombier la prison c'est tout à fait normal il faut subir ma conséquence. Merci pour le point de vue non Château Rouge awa to le belaka ka affaire à Kofi Olomide point de vue non c'est comment mon point de vue par rapport à cette histoire moi je trouve que la loi a raison pour donner l'exemple aux autres. Pour donner exemple aux autres par rapport à la vie actuelle, ce qui se passe en fait. Les viols, Désolé encore, je répète, moi pour moi, j'accepte.
par rapport à la violence, par rapport au viol. C'est un exemple en fait. Le fait que Kofi Olomide, le chanteur en fait connu, qu'il soit arrêté. Donc pour moi, c'est un exemple pour la loi congolaise, pour montrer aussi aux autres que non, il y a une loi qui existe au Congo par rapport à nous ici en France. Donc voilà mon point de vue. Merci beaucoup. Chers amis, les grands couturiers, M. Tokoyama, affaire ya Kofi Olomide, la prison Makala. Bonsoir maman, na sepeli na mutuna, omoni ekwe libisono surtout na kati ya mboka. Mais affaire ya Kofi na Makala etungisa batute. Hein maman? Ezali délit moko personnel. Il y a commettre faute, il y a yemoko. Le commerce de tout ça, malgré tout, autant que vous avez vedette, il y a liboso 1. Il faut se comporter. Il faut la maîtrise de ma case. Même quand tu es sportif, au côté de la dojo, mot d'ordre. Mot d'ordre, il y a judo, il y a sport, il y a maîtrise des choix. Il faut la maman la maîtrise. Pour la coagir, au moni. Si on a côté boulot, la zoka sengi pardon. Oui, même la Bible le bien, pardon les a accepté, mais conséquence il y a effet il y a ni au sali. Au foot limbi si yo la pardon, bandimi pardon, mais conséquence à l'issue au sali. Tu vas le payer même biblique les ali bon. Yango moni ni kamuganga na golo na go répondre. Bon de kazo foot masumu ne sali. Merci beaucoup papa pour le point de vue là. Bonsoir papa. Bonsoir maman Bano. Tobetaka masoya Kofi Olomide oza site ezo kanga site nyos to bi image sikoyo Kofi Olomide a la prison Makala pona yo pardon na ye eza ki ou bien eza quitté point de vue na yo. Ah mon pao to biso to regretter la maman sali mais dans la vie pardon eza pardon. Pardon, c'est bien à repayer, mais mais la biso paye, pour le capé naïe. Si tu veux les biso de Soukawa. Tu peux raisonner pour les Poucha, Bangouli, Bangobila, Banini. C'est vrai, Salim Abbé. C'est vrai, Salim Abbé. Pour les moutaliers, comment il y a biso raboya. Tu as la Koba peuple, tu as la star la biso Congo pour la Marambo. Tu l'as dit, tu l'as mouki star Moura Koufi. Tu l'as dit, tu l'as mouki star Moussa Koufi. C'est vrai, Salim Abbé, mais mon pas c'est biso passe, bébé ta maman mais vraiment que musique. Mais tu veux pas te soigner. Mais bon côté bien passe. Merci pour le point de vue. Merci. Là, on a Château Rouge, il y a tous les ethnies, il y a tous les pays. Là, on va parler avec la Camerounaise. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ouais, l'affaire de Kofi Olomide. Un mot. Vous avez vu les images sur Internet. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez? Je dirais que j'ai beaucoup de respect pour Kofi, mais ce qui s'est passé, il n'avait pas le droit de se mêler entre les femmes. Donc, il doit respecter la femme. Tu peux regarder la caméra, comme ça le message va bien passer. Donc pour moi, je suis fan de Kofi, mais absolument, la norme des choses, il ne devrait pas taper sa danseuse parce qu'ils avaient des discussions entre les deux. Donc il devait faire la part des choses, les calmer et attendre à la maison pour discuter de quoi que ce soit. Taper la femme, non, je ne suis pas d'accord, on ne tape plus la femme. On est au 21e siècle, on arrête de faire des conneries devant le public. Et maintenant qu'il est en prison, les gens en souffrent. Et ceux qui sont contents, ils sont contents. Et ses fans en souffrent. Vous en souffrez vous aussi? Oui. Parce que Kofi, c'est un homme que j'aime vraiment. Donc pour moi, il doit porter son honneur de ne plus taper les femmes et respecter les autres. Merci. Point de vue, c'est comment? En tout cas, biso toi, maman Château Rouge, en tout cas, tu sais pas n'angoté. Pour la biso de Monyango, il y a injustice parce que Kofi a dit déjà pardon. Donc, nous sommes pardon, le pardon, ça se libère. Donc, voilà, pour la biso, il y a donc c'est ça quoi, et là on a le bayangwana. En plus la justice, bah tiens combat Diego na kati. Donc Diego ça rien à voir na Kofi. Ma cambona déjà donc il y a tiens qui li banda vient Kofi ça pire vient déjà ba yoka na banda kala. Donc ma cambona bon ba zo Diego ba zo ba tiens peu mupandi parce que y azane rien à voir. Donc ils ont moi trick mort injustice. Donc quand ndenga lo baracel contre tous quoi. Donc les lots to confirmant donc voilà quoi. Comment dire ça ni na kati mambo.
combat Diego est na tribunal na bangoti nde batie comme quoi ba porter sixi par rapport nde ba sona kana Diego mais yena Diego de ba bongisa kala histoire ici là en plus pe na problème oh déjà à l'équipe na télé devant tout le monde mutu so déjà ndimia c'est milliers devant tout le monde pour biso total à RTNC partout en Europe total à RTNC mutu so déjà ndimi à ces milliers devant tout le monde à sengi pardon donc pour na ngana monye loro bo kangela ezate en plus dans ces ango yemo peut apporter une plainte sur ko kanga mutu par rapport il y a quoi donc c'est injuste quoi. Merci pour la point de vue non point de vue na yo ngana sepe na ngoter sepelite ndenge via utobeta mwana musana ida sesine na sepe na ngoter na so ba vérité na sepe na ngoter to mona pe basi ngana na petite sœur moi makanga yawa Vero Mangwe babenga Vero Mangwe makila ba champion babe ayo soki wumela amankanga me na biso na beta ye na perdre pas moisik ngana sportif na mikumisa ngote na miliseme na sala ke sport zo comprendre na acte wana esalinga passe mingi na mutema po via le baler ne so ba tubalinga kete ba kosela ke makambo mais auto zo mona na bilili lelo auto zo mona na ba YouTube en tout cas on est le kutatek vraiment na mona to JBT to wera to karmapa to musicien mo bosuki waze quoi abeta danseuse non biso to sala ba mabela ba voyage au moins leader a bombi yo azo section comme il y a rien mais to bo comme on a kini suspension au moins na voyage ami balé bo voyager ba beta rater tane au moins na ba image ne ba olo laver ngesalinga pasi siko nakati yote momuke affaire ngo bandaki Cindy na danseuse mazo sona conseil ni ko pesa Cindy parce que so Cindy na sona ki pete il paraît Cindy zo ba danseuse mal à l'aise conseil ni ko pesa Cindy na conseil ko pesa kuna te na musala fo discipline ezalaka ezate so zale ki ya mukonzi omona batu neso na mukili pamba non lobi ya mutu nzambe mudaye bangoko je comprends si mindi wana sindi abeta na quartier la tête quartier la tête eba ngotanga ba Suzuki ba Samba modongo banani to eba mona mwasi mo ta yemba kuna soki kingani no donc biloko na soko batu musu bazolo bawa o via fashaki parce que dans ces zones yibaki na hôtel siko yozo ba mambo ya sindi na danseuse alors ebo comme ba point de vue za mukolo ba baza ba vient na biso baon bate banzema basala fo balanda ngot biso tolo wala ba yembi tolo wala conseiller comprendre alors biloko bongo même asona ina moto ngana mona ba danseuse biso ba chanteuse biso soki ba chanteuse ba chanteur nakata ba kino wana tanga sala mabembe ba na mboka na ba suspendre ba beta raté bon so mona moso la kufakira ngana sepena ngote na sepe na ngote mutai na te oponga na lobaki nord mutai na te ya mala mute omoni elo olingi basala yote kosala pe moninga te po batu misu ba mona ngabo na boybe soki mona moso la leki ndeko na yo ndenge na acte na servir na ndenge nyataki kazu problème to perdre mona mosi wana yebisanga ese ba kolo famille ba osepela so la leki ndeko no yo osepela na mona te même présent à Marie-Paul andoza même to beba na podium akwa toucher ngaite ako suspendre ngana zu suspension bon en tout cas on a suspension na ba voyage monsieur Borkes et que ba mbo monsieur na kenete parce que la suspension ozomon donc ngana sepene loka bongo te bino ba leader ezala kaka viete bino nyoso biloko bozo maile na ngoro bozo maile na ngoro sonya bongo na mboka mopaya sonya modela ndengwana na mboka mopaya merci. Oh,
Ouais, ya bino la grande dame wana to comme na suka interview na biso bino mo bo yoka bino mo bo mona ba point de vue ya moko na moko donc to tilaki micro na biso ezalaki libre na mutapesi opinion na ye ba moto na ngai ebele pa moko le boss full boss papa chéri Yves Mavambu avec bi image to yo ko changer mokili avec bi image la grande dame na kati bi image donc to yo changer mokili quoi bambota trop na le léopard bambota trop na président na Popol Mupasula respect donc na équipe nio surtout le léopard de médias congolais bon Diego musique bambota trop donc bambote na bino nio surtout bolinganga na ba obolinganga te Esther Maolu Kondo bambote place ozali bino bolinganga la grande dame bino bolinganga la grande dame te na linganga bino ngai na lela na bino bino bato bolinganga tana la grande dame lela bino tina bilili kitoko yemoko edino image yemoko edino image bambota tanza sanga Congo image vanda image bina raté donc bambota trop bambota ga bele lisusu kana yemoko full boss Yves Mavambu bi image en avant bi image kangi basita mike tala bi image aye na la grande dame Tokos Edino image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe